À Dubaï, tu as plus 971, 52, 71, 70, 398. Kinshasa, tu as Niangwe Koutou, croisement Niangwe Koutou. Ok. Niangwe Koutou, en face, il y a la terrasse, étendami, MMW07, juste en face, tu as Namatali, tu as dans Kalankala. Juste en face, il y a garage, il y a énergie. Ok. Il y a un grand véhicule, énergie, dans Kalankala, en face, place aux alliés. Il y a des alliés, mais produits de auto TK. Les alliés de facilité, il y a nos frais, nos douanes. Moi, je suis un client groupage exaté. Agence nem dozo kabola bino agence ça sali nyonso a kaboli bino ba o baza prêt ba zo biloko na bango ba o baza nano babongamite ba bombi biloko na bango jusqu'à ce que bazo possibilité pour ba zo biloko na bango pour ko garantie biloko ya bato ebunga te ezala kata entrepôt mo ebunga ezate avantage yango wana tozali wana pona kusunga bandeko na biso mbongo eza passe tout dans la pris assez pour bandeko na biso pe to ba muke bandeko pe ba mataka malema lembe tant bandeko bazo mata malema lembe ba on pe bazo landa lokolo na biso bazo ko kola pe ba mususu pe ba ko ya malema lokolo bongo ndakisa na 2000 tango awa makambo ya covid ezalaki awa tango ba kongoli ba kangamaki awa na Dubai. Bajas et banos salate Western Union mamonyos la perle ndé monsieur Laurent Boko muto asungai bandeko nyonso bakangamaki awa na Dubai oh kindeko no apesi mbongo na Congo awa nga na pesi yo okay soki ezalaki te engizala liwa awa ona zolo ba o bakangamaki na tango wana bayebi ba oyo pe ba olobageno ton limité so ba tuni ba to wana ba sabino ye wana voilà oyo mto sunga biso soki tembele mobulu place uzula mbongo ezate eloko kolia ezate bon donc ngai kaka museli muntu na bano pesa bato mbongo awa na Dubai na Congo ndeko no apesi mbongo awa nga na pesi yo kuna wapesi mbongo batinga na WhatsApp awa nga na pesi yo sel muntu basunga ba Congolais c'était moi lingi mbongo na nga na lingi bandeko na nga tongata na bango elongo. Parce que au moins, si tu as une possibilité de matembele et vous allez bien. Mais que tu as une matembele, tu as une difficulté, c'est la propre mingité. Ah, on a un client, tu as un client, tu as un biso nyonso tu as un tu as un maï na makila, tu as un nzambe, biso tu as besoin ya ko la lipa ya kolia. Après on a facilité, il y a une facilité en bongo. Na kanisa ba transfert ba Western Union ba senga ba pourcentage ebele so compte na Dubai ba kati so sombon mais ngai na ba senga 3% kaka oyo ba futi na Congo wana c'est fini ya on peut uzula mbongo awa na sala ya mbongo pour faciliter ba ndeko parce que data wa passe zo kata ba tu ba 5% zo mona teke eza passe. Donc, il faut pas pourcentage de moyen de respirer.